yo mona ntuka na regretter kutuna ba appel conférence na benga ba maître avocat butu na osala ba live na makambo na bino bosala ka salité tango banda kofungula misu wana na nini basala kingai boye bakendaki na ngai boye bamatisa kingai boye na ngai nazalaki esclave Kofi mutatindaki yo makambo eza lelo teza bandaka Kofi mutatindaki yo sala tabez na kombo bana na yo olinga ko yebisa mona ntuka bima kosa lisusu ata actualité mususu moyen mona ntuka bima na actualité ya viol ezate parce que eko coincé yo na poto place ozo sala na concert yo esengelo bima na actualité ya mukolo actualité mutu asila kate mutu amela tous les chaînes YouTube mona tsuka ma brineti ma Charlie eza yo na nyonso yo zoluba Kofi mutu atindaki yo tozala bato Kofi mutu atindaki yo te pona ndimi teke Kofi akotinda yo ke kosela mutu kingandi ke olongola trois babord milimo ya batu misak te et puis ezalaka avant histoire na yo est datée JB oza na actualité te boto sa Kofi Olomide boto sa baninga na bino ata collègue na yo o ya même génération mobeta na misiki to saye parce que nazo du mateke oko sala ozo sale loko ozo lingo jembela na actualité ya Kofi makam nyonso ya Kofi Olomide zo leka internet ezo leka tout autour ya bana na ye kombo ya mutu koza na kati te batunde bazoya kokota na makambo etali bango te. Salut mes étoiles, salut tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. En tout cas, toye, ceux qui les kabouezali vraiment, toza obligé to loba, toza obligé to intervenir, toza obligé to souloula, toza obligé to partager, toza obligé to pe sa opinion, to sa la analyse sur la réalité ou économique. Alors, Fabrice Mande a coaché la ngana, on a fait si bino mbote, bafani ya mopa mokonzi, bafani ya mamasi, bafani ya inosbi. Bafani ya Ferregola, bafani ya Fabrigade de Maestro héritier Wata, ba musicien nyonso ba oba kosala bendele ya mboka na biso, topesi bino ba mbote. Na ba oyo pe bazali kosala ke culture ya mboka na biso ekufwa. Parce que en réalité, ezana batu mususu bazali ya bazana kati ya mafia. Mafia internationale, mafia mondialement. Ezali kopesa bango bifo, ezali kopesa bango courage, ezali kopesa bango makoki. Il y a pour détruire baninga na facilité. On n'a pas cité le nom de quelqu'un, tous les cas. Merci beaucoup. Alors, le col objectif ya batobele zali culture ya mboka na biso ebeba. Émission na salaka ya suke zali, lelo tango tozali ko bomana, lelo tango tozali ko kosela baninga makambu, lelo tango tokomi ko sala bénition kaka ya haine, bénition kaka ya ko pousser batu na haine. Po bayi na musicien songolo pakala na intérêt ya musicien songolo pakala yeba ke ezali pona musicien songolo pakala wana te kasi ezali pona ko détruire culture ya mboka na biso parce que ba musicien bakoleka kasi culture ya RDC ekotikala ngai jika na koleka culture ya RDC ekoleka tango na koleka mokile kolobela kaka nini en étant muto bandaki koloba sango ya bapanzi sango na media na biso. Alors brinette soki briner soki brineti soki brineshi yaka mona ntuka yaka mama kwiza mama kwiza binonde basoyo malgré tozoluka développement ya mwasi malgré tozoluka lipanda ya mwasi malgré tozoluka boyebi pe bososoli ya mwasi bino moko bozali komi yeba te. Après avoir na bomwa na nyonso kopesa yo ba forme nyonso kopesa yo donc ko sakana na yo na ba position nyonso ya kokili crocodile nyau ntaba nyonso ozwa yango na bomwana déjà o sacrifier ki bomwana na yo et puis o sacrifier yango na ndenge ya kulisi biso to yeba ka histoire wana te. Et puis histoire wana eza ya lelo te nde nazoloba boye tolanda na mu place oyo bongo to ya kozonga
j'ai 13 ans 2 fois. Argentine, puis il y a un 3e mois, il y a un botam. Nasima, maman biso a comme déjà des vergers. Aïko yeba qui a comme des vergers à partir de Zemi Argentine. Après Argentine, sous na zaki sous Zemi sous. Na yeko longa le kola 3e, il y a président Jibem Piana. Na longo limi bayi na âge à 13 ans. Moko na boti Argentine à 15 ans. Il y a souka wana li na yeko longo lango. Ndepe banda wana tu makambe. Mwana tsuka ma brineti ma Charlie ezayo. Na nyonso yo zoluba. Kofi mutu atindaki yo tozala bato. Kofi mutu atindaki yo te. Pona ndimi teke Kofi akotinda yo ke kosela mutu kingandi ke olongola 3 babord. Milimo ya batu misat te. Et puis ezalaka avant. Histoire na yo est datée. Les gens ont courage à kofanda parce que le même personne oya manipulé kana kibomona na yo, le même personne a manipulé yo poison sa actualité na yendenga zana poto ou bien pour na ndenga zo préparer concert. Quand motolo bakana bino eza ki fanatisme te, je dis tolingi ozala au milieu sala musala na yo. En tout cas ngapela promettre bino ke na ozala au milieu. En tout cas ceux qui Kofi bola mozali tokoloba, ceux qui mabe ezali tokoloba, mais na comprendre que Kofi azali centre d'actualité ya batu nyonso. Na libanda te na kala kati. Na pour Kofi te na za contre Kofi te, mais na comprendre que Kofi Olomide, Monsieur Antoine Christophe Abwepa azali centre d'actualité ya critique ya mboka na biso. Soki na no gratter, soki na no goûter o bambi kombo na yo na Kofi te soko zo sala événement. Actualité za boulou. C'est comme si batu nyonso basi ba comprendre. Po tozwa maloba, po batu ba lobela biso, po batu ba tia biso ka, esengeli tozwa kombo ya Kofi to bambango l'événement. Alors bobo ya ke na soni alors. Bobo ya kaye na soni. Bobo ya kaye na soni. Parce que au côté de l'actualité, nous faisons les canaux internet. Il faut que nous soyons bamba comme on est na Kofi Olomide. Azala na actualité, ba beta li solo na ye, ba solo la na ye. Ma brineti, tindengo bimi, obeti li solo na ma Charlie. Yo moko monte ke sopi o ma Charlie. Yo moko monte ke bimi si yo, monsi moko boye ya yuma. Ma yele mukie ma Charlie. Na mutu ko finga yo tozande konanga monsi me. Ozo mérité même pas combo wana. Bino le londe bo sali ke ba réputation ya ba danseuse. Eza la piétiner. So ki ti lelo ba danseuse. Mususu balala balamuka. Akenda poto nzamba sali ngolo koma ko bosa koma la muka 4 heures. Ana tanku to sala live te. Ana tanku to ko matana live ta comprena ke na mukilio yo. Na kalande ba banda ko chespin na bango na kindumba soki na bimi na grand prêtre moko boya pesinga mbongo wana ndeko sala jamais ba se concentra ba o ba yebi vi na bango te ba o ba yebi utilité na bango te ndeba o tozo mona lelo lokola yo mona ntuka mama mi da uti ko pesa yo mbongo ebele pona dossier o yo moko bimisaki a complicité na quelque batu na yo. Est-ce que yo zali sous mutu ya kobima na média au sala ba sortie médiatique ya modèle abo. Papa chéri Kwiza. Papa chéri Kwiza. Bino boza ba icône ya musique ya mboka na biso. Voilà. Bino boza ba icône ya mboka na biso, ya musique ya mboka na biso. À ce qui concerne les gens, histoire de Kolobela Kabiso, Tozalaka na Lombo Makiadi, Mokonzi, Koko Nabango, en état musicien, légende. Tozalaka na Madilu System, Tozalaka na Papa Wemba,
mais ça na légende de mon côté histoire à Congo ko betaka histoire na ye ezo si la tele quoi Koffi Olomide soto komi place oyo yango mona qui vient engager Marika Sambaloba qui vérité suivino ozuye bokati na mike boche non c'est la pure vérité bon ça la recherche l'homme makia diaza monument Papa Lutumba Simeo aza légende laissez le mouton mon pao mon konzako beta boya telemi alobi nazo mérité na kitisa mutu likolo na kitisa mutu na semukie pona limiemia ya kibokulutu et puis pona talent eza Papa Lutumba Simeo molimo na epema na kimia enzamba bakoko na biso continuer ko batela à part yé histoire ko beta histoire ya nani parce que Koffi Olomide nzamba pesa ye nyonso azatala azana nyonso aza auteur compositeur nazolo ba bien que nzamba pesa ye nyonso sauf rien laissez les gens d'histoire ko retenir na génération na biso na génération ya bana na biso c'est Koffi Olomide toyebite oyo avenir azo bombela biso mais les seules légendes oyo histoire ko bombela ka biso tokotika la kanaye des années siècle na siècle c'est Koffi Olomide bozali ba icône pe bozali ba kulutu ya mindule ya mboka na biso yo na papa na biso nyama makanda weraso mais kasi soki totie na koyemba totie lelo ke yo za kotia libaya na poto papa yo moko yebi côté ba concert tikela ngo werason weraza na besoin de mobiliser batu parce que weraza papa ya bana ebele isifika lo bakena ko beta place boy bana na ye na bakoko na ye on ba wesh wana bakoya kotondisa concert mais yo lelo tango yo ozo lingozo man actualité na kombo ya Koffi Olomide ozo luka base na kombo ya Koffi Olomide oza sur ce ko beti na France oza sur ce ko beti na Europe ozo man actualité zéro parce que ce ko yeba ki oza na besoin actualité il faut ça la base ata na kombo ya bana na yo moko ndenge Koffi Olomide makambo ba luka aka na ndaku na yo ça la ta base na kombo bana na yo olinga ko yebisa mona ntuka bima kosa lisusu ata actualité mususu moyen mona ntuka bima na actualité ya viol les ate parce que eko coincé yo na poto place ozo sale la concert yo esengelo bima na actualité ya mukolo actualité muto asila kate muto amela tous les chaînes YouTube l'internet yana chaîne mon côté à part ya batu ya maboki à part ba chaîne ya batu église eko sala ta 2 jours et actualité ya Koffi Olomide ezate. Et à la chaîne, mon côté, et qu'on a pété la famille. Ça, je vous jure, c'est la pire vérité. Et à la chaîne, mon côté, oye, Kobaloba, que nous n'avons na bande actualité, si na souki si semaine mobimba, na tangi, ezala empire du mal. Bango moko ba kochaka kombo Koffi Olomide na kati. Awa yo bandi na kombo ya Koffi Olomide. Est-ce que retourne à bien na wazeko? Tout na bien na wazeko. Baluka kapese so ozana makambo nayo moko jibe ozana actualité te boto sa Koffi Olomide boto sa baninga na bino ata collègue na yo o ya même génération mobeta na musique to saye parce que nazo du matin que oko sala ozo sale loko ozo lingo jembela na actualité ya Koffi makambo nyonso ya Koffi Olomide zo leka internet ezo leka tout autour ya bana na ye kombo ya mutu kozana na kati te batunde bazoya kokota na makambo etali bango te tindenga botindi ye tindenga matina ba émission tindenga bobengi batu leseli mutu to kokosela likambo pe mokili ndimi za Koffi mwana mwasi moko ucho bima waza mwana liboso Koffi aza un jour na lobaka na bilonga pe na kola muka na lala na lobi na za mwana Koffi na lala na muki na lobi te basentanga lokola tozaka na makanisite to rezonaka bien te mutu nyonso akondima yango kaka oui parce que eleki kokosela mutu pe makambo ngo eleki tozoyeba te ekomi nini. Parlons de voice jika toyoki ba voice ya Koffi
Ezambala liboso toyoka ba voice ya Kofi monter. Ezambala liboso. Na makambu ya ba mapasa fabriquer base raté. Oyo bango moko ba créer base balukeli bango. Ezalaki base ba créer qui peut ba gagner communauté ba West Africain. Mais base wana yoko balukela bango ba yeba kiteke ba West Africain bazaka sauvage. Po ba kitisa base wana modèle balukela ki bango faut ya ko kitakana mutu a Kofi. Nde ba place tout le monde ba GG Kofi nga Kofi Olomide. Donc po bezwana esila modèle ba West Africain ba tombola ki yango ba matisi ba komi ko kata na ba photo ya fali ba monte likamo to créer et comme la biso na au niveau moko ya makasi. Alors il faut to lukandeni to kisango poto ba lusa yango to ba sa yango ka Kofi. Bokanisi question Kofi azaki na actualité te. Makambo ba sa intérêt de Salima. Ezo Salima parce que azana actualité. Atikali mokonzi aza ko régner na zamba oyo ti mokola liwana ye. Jibe osali makambo ya soni. Jibe mpia na osali makambo ya soni. Na batu nyonso baza na simano bosali makambo ya soni. Yo to yeba yo koma na yo commerçant. Makambo boza makambo soni. Oza papa, oza responsable. Osokoli. Comment mokolinga pour avancer pour na détruire baninga? Yo mona ntuka na regretter kutuna ba appel conférence na benga ba maître avocat butu na osala ba live. Na makambo na bino bosala ka salité. Tango banda ko fungula misu wana na nini basala ki ngai boye bakendaki na ngai boye ba matisa ki ngai boye na ngai nazala ki esclave Kofi mutatinda ki makambo eza lelo teza bandaka Kofi mutatinda ki bon bozaka yango na comprendre que congolais na mutema ya kudetruire de konaye bobangi singa. En fait bobangi singa na modèle moko na yoki somo na bino na yoki zoto malili bopesinga somo moko na ondimango te. Tozoloba mutu na mutu assez focalisé na musala na yo. Uno concert ka ya mutu ozobeta boyende ko na biso mbali papa. Obandi ko kosa na bakombo batu obandi ko créer ba base. Bomonte ke biloko bozo saleza bien te. Bozo sali kitiri ya boka na biso na simango bokoloba Kofi aza mutema mabe. Kofi aza na concert mobangia concert ya monene. Etikali ka mwa moko ya pamba. Mwa moko ya pamba beta hippodrome. Bitumba ya modèle na modèle azui. Ba flèche ya modèle na modèle azui. Pour un concert. Asali bezi na nani. À part ceux qui m'a cambré na kompo na ye puis ezaka na propre famille na ye bino boye ko djembela. Je suis désolé. Yo mona ntuka un certain moment soko za moi si boza rapata na soto. Ozaka moi mukete yaya. Tala ba série wana. Okoki ba peto za ba génération mo. Okoki ba peto za ba génération. Oza moi mukete. Ba bazana image na yo ya mwana mukete. Soto zui yo na image ya ane wana. Ane wana oyo ya image wana ngaso ki nazongi na bomwana ngana zaki na age. Tozaka ba pré ya. Oza mona te, oza déjà maman. Mais tellement bolingi viki bo maman bokomi kozongi sango na sima. Oza mona te. Na ba age na bino wana komi ya bofandi bokomi ko coopérer na ba musicien ba pesa bino ba mbongo. Soni na ki bo moto ezala soute. Soni na ki bo moto ezala soute, je suis désolé. Na bandeli soni na ki bo moto ezala soute, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce que ça c'est la honte. Kofi approuvé bino, on n'a pas besoin ya koloba que non, Jika Kofi à gauche, non. Bino moko bozo linga ke kombo ya Kofi et limote. Bino moko bozo sala en sorte que pour place boke o sala makita wana ya za kité. Place bosel ba complot za la kité. Mais biso to yo komona ngo. Je vous remercie de se retrouver après. Tokolanda ba message wana pe tokolanda mona ntuka toyoka. Malobo alobaki na wa alobi lelo est-ce que za ndenge mo. Merci, bye bye.